Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut. Bonjour, la grande famille. Bonjour, Balandignon, Soya BBC. Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Et qu'on dépendre kakana air, beaucoup yamba vidéo nabiso, na banda kunabino, na ba poste téléviseur nabino. Voilà. Bandeko, titre nabiso bomoni, photo ya miniature nabiso pe bomoni. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. On est artiste nabiso, na kombo ya Ada Ilunga. Oyo vraiment a joué très bien. Oyo vraiment a sepeli sakabiso. Et comment on a lobby quand dingeza la kola mukaba matière ikotaka ya koloba que non ndeko mwasi moko abimi soi-disant babotana Ada, mais Ada azo supporter mwana te bazalaka na Ada na kini Ada azalaki bazaki paraître bazaki nendaku moko. Bandeko bo aimez pour partager s'il vous plaît, bo aimez pour partager au ça biso vraiment bien. Et après et salika ne batu balukaka mikili batu balukaka poto, la dame elle s'est retrouvée ce qui na Sénégal na mwana. Mais lorsqu'azaki na Sénégal, il paraîtrait ndenge moko alobi Ada bana otindele mbongo ngo pesa ki vraiment ya malonga te. Mais du moins les messieurs abandai kotinda mbongo. Et ayesiko sur les réseaux sociaux pour lancer un message fort ou encore pour n'avoir bisa batu que ba o basolaka na Ada ba essayer ko solana Ada pour na nini pour na Ada azwa responsabilité ya mwana nae. Ça fait un bout de temps que Ada a supporté sous mwana nae te. Yango ngai BBC nae ko sala analyse nanga bandeko eza pas si pe mawa. Ils n'ont pas si peu mal. Je ne pense pas avant hier à Kolinga Ada aya kopé sa news ou bien information ou encore matière sur les réseaux sociaux ya kolobake non Ada zolingae. Ça c'est de 1. De 2, lorsque babanda bolingo na bango na Ada ba savoura ba bolingo na bango, je ne pense pas ayaka na likamwana sur les réseaux sociaux pour na kolobake non ngai na Ada toujours savourer bolingo. Tangu pezemi ekoti a informé Ada que non je suis enceinte et Ada il était conscient que non zemi o izayanga. On n'avait pas vu la dame venir encore sur les réseaux sociaux pour informer aux gens que non je suis enceinte. Yanani ya Ada. Ada andimi zemi to Ada andimi zemi te. Ayela ki bisote. Moment o bavandaki na Ada. Eza na moment peut-être ya pasi ya bisengo et tout moment nyonso bavandaki na Ada to mona ki na biso la dame ko bimate ko ya ko lobela biso o Ada saliboye. Bandeko ça fait mal. Je sais pourquoi nazo sala analyse ça devient de trop. Nous devons côté les mela bandeko oyo bayaka peut-être na ba kombo batu pona ko sali ba kombo ya batu. Lorsque la dame elle est venue maintenant sur les réseaux sociaux dans moment que non Ada zo supporter sous mwana te. Ada zo ba responsabilité ya mwana te. Lorsqu'elle m'a mis sur les réseaux sociaux, des solutions. Nde peut-être Ada Rosana somo na ye to Rosana somo ya koloba keno ne makamboye sur les réseaux sociaux na sala keno na kene ko pesa na kene ko zwa mwana nanga en charge. Eza pemba la liboso te Ada asambwa. Ndenge bazara na artiste comédien déjà ba comment dire en esprit ya koloba keno ata likamboye sur les réseaux sociaux ba ebi ne ba maîtriser kango. Et si aujourd'hui Ada a eu responsabilité ou encore Ada s'est dit non nasunga mwana wana. Lorsque Ada ko sunga mwana wana,
La dame a quoi sur les réseaux sociaux à kolobake non ada pesa kimbongo ya mwana ou encore ada bandi sous ko soutenir mwana. Bandi ko tozo sala analyse ya bato ya mitu. Toza la ka wana te pona kwa ko condamner ba artiste comédien. Je crois na sala ki analyse na ngana bi non. Ada pona zala o ya zalilo eza ba effort na ye moko o a fournira. Alors nzambe pas ko sepelate ya peut-être ba chroniqueur ba chroniqueuse ba chroniqueur moko boye to yaka awa poto sa nini to kitisa ada. Po eza pe biso tende to tambu to bimisa ki ada akoma o ya zalelo. Alors lokola mokili eza mokili moko boye ya injustice, eza mokili moko boye bato ba réfléchissaka te, eza mokili moko boye bato baza toujours na mitema mabe balinga toujours ko pull down bato. Et la dame wana oyo aye, pour elle, elle n'est pas venue peut-être pour na koloba keno a senga mbongo ya mwana. Dans un premier temps, eza po asambwisa ada. Bande to solo la. To sa analyse awa. To solo la. Dans un premier temps, ce qui a une femme sage, a qui ko sala loko ya sali wana te. Pour na ko protéger mwana na ye. Parce que ada ayebi déjà mwana na keno azaye parce que elle-même elle est en train de confirmer que non ada banda ko supporter mwana mais akata. Ko bima bimi wana tam susa sayoki ada na mwasi tam susa sayoki ada aboti tam susa sayoki ada ausa ba vine na mutu mususu na zuwa na kati aya kusambwisa ada peut-être pona aya peut-être ko informer na mwasi o peut-être bazana ada présentement ya ko yebise que non ada za na mwana. Nous les femmes, nous fonctionnons à la bandenge moko ya bassesse d'esprit. Maintenant, bébé c'était on a ko sala analyse nanga, na ko sala analyse nanga bande quoi, ya ko télémi là ba anti-valeurs. Ça ce sont des anti-valeurs. Nous devons maintenant soutenir nos artistes. Nous devons arrêter. Il y a biso ba mama, il y a biso ba chroniqueur ba chroniqueuse. Tout le temps to ya kana kombo ya ko kitisa ka ba artiste na biso non. Ce qui est devenu ada lelo to bandako ada jouaka bien to apprécier musala ya ada eza ba effort na ye moko fournira qui po bima koma oyaza lelo. Alors muto mokili aokyo kitisa ada te. J'espère que dans la grande famille tout ça analyse. Siko bino bandeko basi oh peut-être vous fréquentaka oh vous lingaka peut-être vous kendaka et pas artiste et comédien vous kendaka na ba idée nini ceux qui artiste et comédien peut-être alingio vous kendaka na idée nini ngana eko mona keno la majorité ya basi oh ba na ba artiste et comédien lorsque relation est simité lorsque relation comme mbutu boyaka ko poata bango awa sur les réseaux sociaux mais lorsque vous avez ko savourer boyaka ko lobate boya kolobate mais era bisengo era passe ou era ba problème boye po sambwisa ba artiste ça fait mal. Moi si eza oye moko mi pesa ka valeur. Moi si avant mutu mususu apeso valeur yo moko mi pesa valeur. Na oki ndeko mwasi alobi très bien. Na sala déjà ba émission. Na sala déjà ba émission. Maintes fois. Pour na kobelela makambo ya ada. A supporter mwana ou bien azwa charge ya mwana na yo ou bien abanda kotinda. Ndenge yo moko za na besoin ya ada abanda kotinda mbongo. To solo la bandeko. Nous les femmes ils ont passé. Ce que j'ai vite compris, binobo kimaka. Lorsque artiste a lingio, la première des choses, bota la kanano, qui star nae, de deux, bomiche na mitu na bino ya kolobake, non, ce qui a meki na ngai eke, asakana na vi na nga, na koya ko poataye sur les réseaux sociaux. Nga na moni ke non, ezo kende bongo, parce que to moni a ebele. Est-ce que ndeko mwasi lorsque aiko senga ya koloba que ou encore aiko informer batu ke non adazo supporter ya mwana adazo supporter mwana te. Est-ce que elle est la première na se ya moi oyo ya mobali atika bana ou bien atika mwana azwa charge ya mwana te? Qu'est-ce qui est étrange?
Il n'y a rien qui est étrange là-bas. Il n'y a rien qui est étrange. Elle n'est pas la première, ni la dernière. Il y a peut-être Baboti, na Mobali. Mobali a tiki moi azo soutenir moi, ou encore azo support moi na te. Elle n'est pas la première. Ce genre des histoires, ils ont bilo mo boye, ils ont yako linga ko pool artiste na se. Relation ce qui est simbi. Relation ce qui peut simbité et simbité. Ata ce qui bobo taki. Donc, balousa page. Oyo, ndeko mwasi azoloba, azosala. Parce que le bizamba liboso teke non asali émission ou encore abimi na réseaux sociaux pour encore ko belela sur Ada azwa charger à moi nanae. C'est-à-dire que non, tango abima ya liboso ekoela Ada na matoi non, Ada sali langote. Yami balé lisusu parce qu'elle a abîma plus de 4 fois. Si oh ce qui 4e fois, ce qui 5e fois. Ni nezo confirmé ni encore ni nezo assuré que non de Ada akoya ko za charge ya mwana. Bande koza mi bali nyonso tout ba sepelaka na bêtise. Est-ce que zalaki nzela ya bien ya kozongisa Ada na nzela que non azwa charge ya mwana nae? Ou les cas sur les réseaux sociaux. Na otu na kaka. To bete lango mabo côté hein. To bete lango mabo côté bande ce sont des antivaleurs. Il faut toter les milayango. Bande ko dans les mauvais sens c'est pas dans les mauvais sens on a zolobi là. C'est pas dans les mauvais sens. Nous les femmes il faut toter les mains. Biso basi. Il faut te réfléchir. Lorsque tu as déjà un enfant avec toi. Ceux qui sont en mobilité. Ceux qui ont la conscience et qui ont à soutenir moi nanaï. À soutenir moi nanaï. Ceux qui ont la conscience il y a d'autres hommes. Oh bati aboti naïe. Aboti atiki. Atiki. Et puis ça mène mi bali nyon so tout. Tout le monde qui artiste nani Jani Faye. Combien bana babimi 11 na bana ngo pe abanda kozwa soin na bango te basi na bango babima te basi na bango babima te baza pe bayuma te po ndenge babima ki te koya kobelela ke non naza na mwana na Jani azwaka na soutien te baza ebele bavanda. Ngana mona ka mwasi oya koya na babilo kwa boye eza déjà limitation na kati na yo. La grande famille beau aimer beau partager hein. Aimer la vidéo partager tozo solo la kandenge to salaka. Moi personnellement ndeko mwasi asali bien te parce que elle n'est pas la première na se à moi. Ya mobali azwa charge ya mwana te baza ebele o ayebi ke non mobali azwa ka charge ya mwana te abundi po na mwana nae. Exemple terre ya mutu pe toyebi za Mao o azaki mwasi ya Jani na ndenge Jani ake na sa mabele ata $50 azwa te ya kosombela mwana ketch. Abesaki maboko te Mao abundi po na mwana nae. Et aujourd'hui Jani bandeko bo aimer beau partager hein, bo aimer beau partager tozo solo là. Aimez partager s'il vous plaît, aimez partager comme d'habitude. Please ceux qui peut kutani na vidéo ezambala liboso s'abonner. To ça l'analyse na ndenge ya mabete. Nous les femmes, il faut to fungwama. Jani ndenge ke na sa mabele bongo. Ou encore toti kanan. Mao lorsque mona ki ke non eloko ezate pa mobali na ye. Et pas papa mwana, soit disant Jani Faye. Asala ki nini? A croisa ki maboko te. Abundi po na mwana na ye. Et na moment matanga ya Jani, biso nyonso c'est tout le monde ba beteli Mao maboko ya koloba ke non. Du moins Mao elle a défendu. Ya nini? Ya abokoli mwana na ye moko atangisi mwana ba classe.
maintenant yo kozala wana limité ya aida zozo charge à moi na te oya ko belelo kende TikTok mabe oya sur YouTube mabe. Maintenant batu oyo bako appuyer ou encore bazo betelo maboko na eloko wana, c'est comme si bazo zongiso na sima ba o limité yo pe na makanisi. Nga peut-être je vais te dire lève-toi pour la bilamba telema lukela mwana na yo. Exemple ya mao yango wana. Tango koya ko belela sur les réseaux sociaux beleli. Po eza pe mala liboso te malgré lobi obimaki. Yo moko solobi o banda déjà ko lobango na ba sur les réseaux sociaux. Ozo za solution te. Mais tu te limites. Azo zo charge ya mwana na été. Oza mama. Prends courage. Lukela mwana na yo. Ozala na Sénégal, ozala wapi bi yo moko olobi sous ke non oboyi ko pesa oboyi ko loba eloko oyo esala ke non o voyager oyo bino mibale na adande boyebi bandeko basi soki bomoni bozwi bakaya bongo mwasi azoya mobali azozo charge te depuis na bandaki koloba depuis na bandaki kosala boye na lobi na siko ozo sala bongo lobi obeleli oluki batu ba lobelela yo ba solola na yo ezo sala solution ezo mate de toi-même tu peux pas te dire que non na popola bilamba na sala nini na bokola mwana nganga moko tango bokoya sur les réseaux sociaux eloko liboso ça pona ko salir artiste. Si ko tango ko salir artiste ope azaka papa mwana na yo lobi to yebite biso to zalaka na limitation ko tala ka le lobi to yebite. Nga soki muto abengi nga mama BBC azozo charge, je vais te dire que mama pupola bilamba lukela mwana na yo soko ko teka tomate teka soko ko teka nini soki ko teka nini teka pour ton enfant. Okoya kozwa gastrite pambo okoya kozwa tension pambo okoya kozwa maladie moko ya ndenge nini pona souci ya ke no papa azozwa mwana azozwa responsabilité ya mwana te oye kokufa mwana ngo patika lisusu orphelin osani biso bapanzi sango qu'on essaye d'aider bakaya bongo soki bayeli yo kaya soi-disant artiste comédien wana abimi nanga sundolinga alienga mbongo abandaki no ndenge nini kolia mbongo buzoba na yo mokoti. Oza baka moko toki ya ko zwa ada to tanda ou bien to mema likolo te eza pe matière te ya koloba ke non na minute eza sous ko kitisa ba artiste te bandeko to tombola ba artiste na biso dans les bons sens bino basa na boki maka bokendaka na sima ya ba artiste bokenda na ba bulu nini polobi boya ko ya ko salir bango oh eza limitation. Ngana moni place auto kusala ba émission ya ko ada osundola mwana na Sénégal ada bandeko exemple ezakaka auto monaki ya Janify 11 babimi 11 mama azo pe charge na bango te azo charge na nani na bana na nyos azo charge te 15 ans na poto ata mwana moko azwata sandalo te siko yo zakuta ata na Sénégal adaza na Congo boki ko imaginer te ba mama bana na nyonso ba bima te to mona ka mutu peut-être ya bime zaka pezaka mao parce que batu bayebaka mao mais mao tango moni ke nezo simba te salini mao abima ki ala ko loba nini ata ko somela mwana ketch ya 50 € jani akokati. Siko tango koya bandeko botika ko kitisa ba artiste ne bazana baza pe batu basi ba courir kana sima na bango ba o bazala la sepe ndenge nini ozo courir yo moko na sima artiste artiste pe azuyo lobi ya ko sambwisa ye. Essayons de réfléchir na pire esprit bandeko nga na moni place na ko loba ada na moni place na ko kitisa artiste te. Il est un homme, il reste un homme. Ce qui nous a battu,
ya koloba ke non kozala un homme responsable ata boti bana 3 par-ci par-là akozwa charge na bango il le fera. S'il n'est pas du genre ata botondisi stade aosala ngo te. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Bandeko, eloko wana eza babota makanango, babota makane eloko wana. Conseil ya kopesa ndeko na biso, maman, popola bilamba, cherche pour ton enfant. Cherche pour ton enfant. Souci oya ko bomo pamba na mwana na oya ko tika l'orphelin pamba. Mona oya ko tika l'orphelin de pas. Soki aza mwasi pesa mobali na yebi na ngate. Bande ko bo aimer, beau partager. Pour peut-être boya na matière wana sur les réseaux sociaux. C'est parce que zotala image ou bien caché. Il y a Ada. Qui est Ada? Toyebi ke non, Ada c'est un artiste et comédien. Oyo asala musala na ye bien. Oyo pe ayebani déjà, asala déjà combo. Tant on a mis maman comme sur les réseaux sociaux, et koko ele ya koyoka soni. Mais eza pe mbala liboso te. Nga kutu tant on a 8 ans ya kolanda. Na lebi oh. Fait que bima plus de 3 fois, plus de 4 fois pour yako bele la makambo Ada zwa nani sa azwa nani azwa charge à moi na atika ko sala yango te. Yo vandika ka wana pe de toi-même ozo réfléchir te qu'est-ce que tu pourras faire. Pourquoi papa zo boya ko zwa charge à moi. La grande famille, aimez partager s'il vous plaît. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager s'il vous plaît. Yango ba artiste basala batu nini. Ba artiste basala bino nini. Batu nini ndeko mwasi. Yo boya ki libala. Ou voyager. Siko problème nini. O makamwana na okyo lubango te eyebi kaka ngai na Ada. Ba sentiment na bino lorsque bobanda et tout. Et dans les réseaux sociaux, pourquoi c'est que tant bobé banaka boya o memela bato sur les réseaux sociaux? Je crois les abisso ba chroniqueur na ba chroni foati ba chroni maman de to pesa bino audace wana ou encore ba courage wana ya koya na matière ya kopesa ba ya ba sa ba artiste. Et ba biso ba mususu to ya ka pona ko telemela ba anti valeur. Basi, bana basi, nous devons savoir et pesameli mobali nyon so touté. C'est pas tous les hommes au bazan a conscience ya koloba ke non lorsque nazana mwana nazwa charge ya mwana. Ezana basi mususu. Bazwa ka charge ya bana kolikata mibali. Eza siko na okoloba ke non facteur chance. Ndeko mwasi yeba ke non Ada za genre wana te. Peut-être aza genre ya mobali ya koloba ke non mwasi abali na kati ya ndako bana oya aboti na ba aboti na kati ya ndako ya libala de bana akozwa charge mibali musu baza bongo libanda bana na libanda kozwa charge na bango te mais ezana mususu pe na oya aza na kati ya ndako azwi charge na bango na ba o baza libanda azwi charge na bango. Maintenant c'est des choses où il faut tia na mutu na yo et pesa meli mobali nyonso tuté azwa charge ya bana oya boti. Na ucho pesa bino exemple ya Jani Fai. Bana na nyonso 11 bakoliti na ba mama na bango bakoliti. Siko tango boko pelisa boya Ada. Aza mobali ya liboso. C'est juste nous les femmes, il faut tout fungwama. Femmes, nous devons être fortes. Femmes, tout raisonner. Moi, si vous avez la charge, mon bal est en charge. Bon, je ne sais pas ce qui n'a lobby ma bébé. Les abonnés de BBC Mpoui. Ngai vraiment, je suis contre. Il y a quoi que na image ya ba artiste ko pull bango down, po baza ba star, po baza ba artiste, baza na droit ya vite.
azala na mabe na ye azala na malamu na ye mais koya na mabe na ye wana sur les réseaux sociaux te pourtant on a bozaki na ba moment moko ya bien o memela batu awa te tango yindi nde boyeli batu sur les réseaux sociaux. Ezalaka tambala liboso nde toyoki keno ada nga kutu nde ba liboso na yoki na nga ada aza na mwana mbala liboso isusu na yoka keno mwasi abimi soit disant keno ada zozo charge ya mwana te et puis mbala liboso te o ekomi soki 4e fois ayaka ko belela po ada zo charge ya mwana malheureusement ada zo akate siko tango yaka o belela ozobele o mwana te yo moko obela liboma soki yo moko o utiliser mutu na ote ya koloba nazwanga moko charge ya mwana nanga. Moi je trouve ça ridicule parfois. Na baso bayaka ko telemela bo ganga batu nyonso bayeba keno mobali azozwa charge ya mwana te. Bo chaka na mitu na bino eza mibali nyonso tuté bazana sens wana ya savoir ya koloba keno nazana mwana nazana bana par-ci par-là nazwa charge na bango. Réfléchissons quand même. La grande famille, beau aimer, beau partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner et ça vraiment biso bien. S'abonner et que ça vraiment biso bien. Voilà. Non, qui me ma passe. Donc sur les réseaux sociaux, artistes à vivre été. Bandeko, nazolo bango très bien. Na beteli ada ma beau côté. Je viens juste pour donner un conseil. Et pas ndeko moi si wana. Ache limitation yemoko. C'est pareil, loko la oye pas pasteur. Pasteur est dans un problème boye. Pasteur a oye sote que non. Boya ye ou sala boye. Ako pesa, ako bonde la pona yo. C'est pareil na bino batona boyaka koluka ba chroniqueur ba chroniqueuse ba chroni mama o ada azo charge ya mwana na ngai te yango na ekoloba bo solola na ye ponga na lobi na lembi au moins que tu es déjà limité toi-même vous êtes déjà limité et mobali pe mususu ba lokolo leki na réseaux sociaux okobanda toujours koleka na réseaux sociaux ti yé pas ko charge ya mwana na yo te parce que leki na réseaux sociaux. Aimer partager la grande famille. Beau aimer, beau partager. Ça vraiment biso bien. Je crois qu'on a commis un peu cochité. Ni l'autre aux tout vendredi. Bah, bon début à week-end. Bah, bon début à week-end. Les 3 mai. Bah, bon début à mois les sous-sous. À mois de mai. Vraiment, c'est au moins ça, bandeko. Ils ont ngawabino BBC Mpoe TV. Dans le bas toujours que non numéro na biso ezawana, on a besoin ko benga, o bengi pour na conseil et tout. Tous on a besoin de suggestion na bino et pour to yeba ko bongisa sou musala comme d'habitude et voilà. Je vous aime bien la grande famille, vraiment, bah bon début à week-end. Et c'est juste quand moi analyse en que je voulais partager à Koloba que non. Tout ça ka wana pona ko pull down. Ba artiste et comédien na biso azo charge ya mwana te mama zo charge ya mwana c'est tout oza muto liboso te. Je vous aime, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoe TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoe TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.